bozalaka mpe kosolola toyebi biloko nyonso makambo ebomba na unité te nyonso toyebi mutu na mutu oyo kozwa basemi mpe te soki basemi kaka basemi bozwa basemi yango botala yango nini boyebi ba contre quoi contraceptif c'est ça bazotia yango awa tonga wana mpo ozwa semi te et puis rapport sexuel ezala responsable po se protéger soki omoni kozala la paix se protéger aka se protéger parce que maladie eza ebele maladie oui ce n'est pas seulement le sida maladie eza ebele parceke awa soni ntango bakomi koyebisanga peme moko mosusu aleki na fete mozela tala peme wana nde spécialité kosopa bazemi c'est quoi ça na peme eza unité ya bablague oyo te kutu nde batindi bino awa na peme bapesaki bino chance te kote bouti na ft ayokaki tose débarrasse na bango ngai nalobi baya tokoencadre bango ngai nalobaki nabangaki bino te mpo nayebi ke boza bato bino mpe boza carrière na bino militaire boza mpe besoin na mbongo boza besoin mpe na kosepanouir nandimaki yabi boya na bapmf mais réputation mabe ebele bazosala bango mosala te surtout na temps major service te tozoka basango basala bango misala kuna te bafandi wana kaka kindumba soki nabengeli bino awa mpona kozongisa conscience na bino en tant que basi mwasi il faut mpe kokanga makolo kati il faut pas mobali nyonso akoya il faut fungola makolo non ozomibebisa surtout problème ya réputation bazomba yango te nani ayebisi teke bino bokozala mpe un jour bagénéraux ntango bokozala bakobandakolo wana tosakana na ye sakana na ye capitaine eza nini yo bozo kokaba te tekoloba me te wana obakisi nde mabe musa soda ezali na bastructure nyonso ya koencadre mutu aboyi boloko aboyi bokangi ye kosala boye te baza bato baza besoin d'encadrement baza besoin d'accompagnement baza besoin na conseil ebele wana namoni mpe basambela nzambe te ozala bachrétienne mpe biloko toyoka mutu mikumba ya bana pmf bolembeseke mpe te bana ngo soki bana nef osala na bango nini mwana liboso ya sergent awuti kokufa na esi atikeli yo bana mibale mosusu moko azoyebana nani kota soki aza na kalemi o soki na nini azalaki komando asi akei oyo mosusu nani acida moko nde apesaki yo semi baacida wana bazorépondre na nini na ft bana unité te siko oza moto ndeni tanani mibale ozotu mosusu na civile wewe azokolongolo teni wewe c'est honteux wewe wango abandako